Voilà, toujours là pour vous servir, hein, amis internautes, bonjour. Partout, hein, vous avez eu l'occasion de suivre votre émission, micro libre que moi. Giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche. J'ai le plaisir de vous la présenter. Bien encore dans cette émission, je vais recevoir pour vous un artiste musicien au nom de Gouvé. Donc, Gouvé, comme on est, et qui t'aime moulenga, la katka na Gouvé, mon continue, continuité l'ango, donc, il y a une émission. Alors, je dis encore merci, hein, à Dédé Miongo, qui est derrière la caméra, et puis merci à notre maman, hein, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, ouais, donc je te salue maman, et puis je dis merci à notre papa, Edo Amani Production, et notre cordon, et Kibumba, vrai cordon, papa, en kadabana toujours, qui toque, voilà, donc c'est bien moi, dans le beka, que non, j'ai mis maïbe, bon, mais c'est un suko, ben, mokonga, donc mbisi oyo, mbisi na mbisi balianaka, mais bat mbisi bakole mokonga, donc mokonga ngana ngolianga, le kana côté ni voilà bah problème quoi, donc on appelle si merci hein na Jibe Kuma luta ngami kona komkabe kuma on dit na kati me na kotensko luta, donc bango bazana bango na ba ngana zana ngana Jibe Kuma luta na ba vie na ngebele be ba soutenir nga papa matu na ville bâtiment na za ba maman BT na za ba maman Ruth monter papa Alphonse, donc papa ba soutenir nga gros bébé de la presse na za ba Tilouvan l'ambassadeur de Dallas na ba te belé ba fa na ngebe papa la Simplice o bozana ba encadrant ba conseil na bino tout de partout na zorango, et ça la nga bien. Puis ba grande sœur nanga o basala musali boso nanga ba Henriette Kanjinga, donc motema ya René Makondele ya Marlène Kasanga, la vraie naturelle, donc voilà nela yambela bino Gouvé so koko tano pour ça la ngape bien, donc Gouvé voilà j'aime moi c'est mora qui toque vraiment moni ba mbongi o bana poto bazoluka na ba Afrique bazoluka na senge bango futuka munzela to chanter bisoto. Vutuka munzila nini? Ah maman nangaye j'ai mis moi so bate vutuka munzila na munoko nini? Nzila. Na munoko nini? Wana. Obi nga de Belou de Gouvé dans la côte Congo central. Belou de Gouvé. Ah ya wana. Abika Gouvé ali boso ne compliqué nganzo kanisa Belou. Eza Belou de Gouvé de best de fils de Jet Set l'homme ya makambo quoi, artiste oza préféré ou Jet Set de affaire papa. Hein? Jet Set la comment orchestre fait rigola. Wapi? Jet Set eza kombo ya orchestre ya Ferrego la Jésus de Nias. Oyo makambo zolo ba oyo tant Ferrego la azalaki na maison mère, hein? Tant à côté quartier latin. Jet Set ezala raté. Wana Belou de Gouvé de best de fils de Jet Set azali déjà en vie. Ça veut dire nga bani makambo oyo ye azana pas mutu. Na côté ma vela ngate na pesi na Monique pe travailler pe na Monique. Nga Robert Nanten et ça la bien voilà. Papa Robert Nanten ah mambo zolo ba wana to beta masolo na été comprendre parce que tant nga nazali Belou de Gouvé de best de fils de Jet Set ye azalaki no panjwana. Na lopesa mama munini monlelo oyo bana mboka ba congolais ba africain vutuka munzila c'est tozonga na nzela omoni makambo na yoshanje ba donner pour na nini papa mzike beba ki makasi yesko yo bongsa tango baby wana yesko yo bongisa grand cameraman aza mandefi logo la ngai aleki ngala mo mke mandefi ye ko kala moto mandefi te yele kala ngala leki kala mulai ye ko kala ya ekitaka bodele miongo Dede Miongo logo la na peso ba mote de Miongo et puis na mona solo ba o Johnny Augusto passeport rouge o ya mema bango chaque fois na Hollande muto solo ba ebi kwenda futuka na PC ba mbote place de Johnny Augusto et mona solo ba o muto azwaki nga Belou de Gouvé singa Belou de Gouvé yo ndengo saki na pas ndo sa ba clip na Congo central là na commune na Congo central na se ba clip na commune na betaki na valeur ya ba 3 mois nanu Johnny Augusto benga partir wapi akiti Afrique bino de Gouvé nga na kiti na Afrique na Afrique si rejoindre nga na Afrique du Sud na bi oh vena ndenga benga bo c'est à partir ya Congo central mona zo avion ba mona kende ezate na kiti skal na nga na kini na beti tour kwenda vutuka na Afrique du Sud na coacher na vena nga na betaki moi 3 semaines kuna na sonne monde na yeboye na yeso na ba clip ko papa wa moi show de Gouvé na biso pour comme le leader ya orchestre na yo o banana wapi wow makambo putuni nga wana Belou de Gouvé na collaborer na ba vie belé oyo tout ebi ba grand star ya mboka na biso na collaborer na bango na ebisio ba grand star tout ya mboka na biso na bango Papa Wemba Koffi Olomide Papa Wemba na chance à remonter na Côte d'Ivoire na concert na oyo ya dernière fois tika biso que son âme repose en paix mon père wana na PC collaboraté na PC que son âme repose en paix place Azali Papa Wemba et puis loko la grand star su ya mboka na su ya minene su na robeta lelo baza ba numéro na collaborer na bango loko la ve na ngai oyo azana numéro na lelo azana nani wana
comprendre yo moko na kotanga kombote na collaborer na ye et puis na PC ba plan même o azana simane na PC ba plan c'est na zana banzembo oyemba mi lelo na Congo ebele makasi nga na pesa batu mais lelo yo tango na ko sa vision ngamo à partir de 2012 non 2011 2012 on sa vision bazela na banzembo o batu ebele ba yemba lelo yo pesa batu sala ngo moins extrait to comprendre que nzembo o ba beti oyo eza belu de gouver webi ke mikolo bazi plan ba pesi mbongo te betango kasi parce que Serge Mouloso tant le baké non a beta nzembo ama boko pambeza ya ye vita emenyeza ya ye batus ba confirmer bongo sko yo pe loba ba on a koki kotanga na kom na télé hein bato apesa ngambongo te mais ba yo na solo na bango kitoko kotanga te ba osko apesa mbote bongo tanga na bango o to sola kitoko mambo amiable wana webi ka ba vene place bozena pesa bino mbote na lela bino fana petit na bino mais lelo yo ve na zinga ba nini na c'est pas artiste congolais parce que ba travailler na boule na ngai ba travailler na boule na ngai ni na ndo ni ngapenza ba artiste congolais ba koma parce que pour la nini mon musique qui comme trop ghetto na zaki na Côte d'Ivoire bato de là oh belu de gouver musique comme na bestro na zaki na masa na yorobo Arafat na PC bambote mon ami big up à toi yebi bambongi oh tina Côte d'Ivoire ba toujours bambongi na collaboration na kata kini andes na meilleur album na c'est ba featuring moi trop na beti alter na artiste oh premier artiste congolais oh ko bimane mbala moko ça des albums mbala moko na des albums mbala moko album ya vutuka munzila na 5 continents en prison break mamla zolo ba oyo venanga Johnny Augusto yebi yango passeport rouge na loko la peso sous grand réalisateur de DP yebi makambo yo na zolo ba oyo même yo j'ai mima yebi mama yebi moni tepe ko sarate ne bato wana ba pesa mbongo te wana yemba moi strict comprendre que loko yo do ayiba ko yiba futa te hein betu bandombe tuvutuka munjila tuvutuka munjila bankulu banga pendinga ba moyo donc kimbangu wa fwa kimbavita wa fwa mukuma gebetwe munu mukuma gebetwe ndoman mukuma gebetwe gouve mukuma gebetwe jise na pété et comment faire péter la tête siko nangwa ibango te oyo za na kati album nanga moko parce o ba ibono yembite ekoti même aboyi ekoti avandaki na gauche ekoti ezo ekoti te ba ntu ba mi ekoti oyoki on te tout ba mi ekoti sema ekoti te wato yoki on pa papa biso ko follow ve na ngai papa na biso na saluer yo makambo to ngeto solola futo solola yango na yebi ke chef dia zo ba mamboza na en cours ma to solola na yebi ke obetaka ekoti te bango tu ba kotaki na systématique mais ngana yembi bango système ekoti même aboyi ekoti il faut kota eso kotati wote koti ngande ti belu de gouve makambo koti si bango sikoyo oza leader komba orchestre nezani komba orchestre nanga ezali music ezali music pourquoi faut tout le pourquoi music kasite ngamne yo ngamne ba keso da nga yo le bana komba orchestre na hote ma faut kota rater mala moko chemima yo ko mo la sanga sko musala nga na kata micro nanga yo muli makambo oyo tant yo bandaka ngo mingi bazala rater est-ce que biango mingi bazala ba bazala olala yo biango te non de ba komola bango tant yo bandaka makambo bango bazala rater nango la kuso ndenge nini voilà sikoyo musique nga sana nini ya musique lisu ya musique yango na lisu kasi yango na te music music c'est mon sous na makoto mon sous mto ça dit quoi boule il est sous ya play ou ya comment je peux dire DVD mais moi je parle lisu ya musique namela nalangwelele bosaki na kokufelele bojikana ndaye nanga bosaki na kowae guve bojikana baye nanga oyo mwana te oyo mwasi te azama komabe soki olandi ye yeba yo daye mais tolanda jemima po jemima zala makambo wana te guve ntango yo osala musique na yo osala na balinye na kuna thème makamutu ya musique wana yo o exploiter ba thème ni ka ya bolingo bioke na côté mo ya social mo conseil jemima mokiliza no bolingo nzamba sasu na bolingo na ko boya bolingo te moni lelo yo bolingo mo ba façon moko boye na ko benga ngo ambulologie et pourquoi oka chérie simanga na loketo makamuni ni wana te mo ba nzembo ko na timba wana
naimbi banzimbo makasi na kati wana nga naimbi ba bolingo na façon moko boye juste bolingo nga naimbi za bolingo ya ba africain ça veut tozonga na nzela ba artiste congolais tozonga na nzela nous les noirs tozonga na nzela ça veut dire taimbi kimbangu wa fois kimba vita wa fois mokuma kebetwe munu ça veut dire je parle makambo oyo nous les africains tozonga na nzela c'est déjà bolingo na sabana mboka na kati na so nzembo na imba susu nga lembi je suis fatigué. Je suis fatigué. Ozoka. Ça je suis fatigué de ma connaissance na mboka na ngai. Masa makote lilingi na yuzana molili. Ça dit na beti no ba ntse my life is my guide. Wana rapte. My life. Wana zo rapper, wana comme style musuzu ya musique. Sikoyo, ozo baka yango mamozo ba musique yango. Yo te ngana za artiste oyo nazaka ka rapper te. Ça veut dire naza artiste oyelinga rap na rapper. Oyelinga chant na yembi. Na on nzemna suna ndokwa. Everybody mapuga. Mana nzila. Na pela. Wana obangoni. Wana ipona yobenga oni. Yonde muto sa musique na yo ko yebisa soko betini ponga oyo betele osina seke non osali rap rap yango isa musique o simba monde bien ngote toza na zouk ndobolope ezoye les sous na mon frère vraiment ça va na monique na hit vraiment oza number 1 ye nani na sepeli no makasi ndeko na ngai et puis na pesi ndeko nani papa gouve na biso otenga ba kombo te ba me condoléances na ngai na Jonathan Likompa ça qui déjà eza vraiment artiste akufa raté artiste na famille na ye puis n'est pas Fabregas pour y avec leader na quand faut le battre Fabregas mon frère à moi leader le rôle ngai un de konangai na peso ba félicitations na moni pe album leader le quoi yo mais à l'équipe na gaz na l'équipe non na gaz ya mutu ko be gaz ayebani lelo boye Fabregas n'est plus à présenter même moi na mkabi Fabregas yo tango le kana boye faut pas na siko pesa explication belé bomoni wana l'équipe wana oh artiste munene gouve pelu de gouve na petele na pete Jonathan Likompa na petele na pete o lele tanga kufi me adena bomo bonne bodena ba relation ni Aza artiste le quoi ndenge na lelaka papa maintenant obi ke ngalo bemanga na kini lo liboso tant le papa mba kufi après une semaine de millions na kini par rapport ya papa mba kufaki na imba na été dans un sport pesa papa mba nzembo te mais na lelaka en tant qu'artiste le lembeso nzembo kitoko makasi na ndeko la félicitations la forme gaz et puis artiste o akei ezali wa ezali normal il a rapport na biso tout comprendre na koki ko ignorer ngote pona ignorer master na bien ignorer mon frère à moi omoni ozo tangela ngai oyebi na maison mère comprendre oyebi na maison mère na koso na loba onde ona ngai si on a belu de gouver oyebi wa ah yo na boyeba ni avant maison mère non juste as artiste tant de travail bien de la forêt faut mutu taye bayo et ba viol na baza ba liste na kati musique congolaise ça ba viol petit ngala pesa ba ve mesu ba plan po leveke ba ve baza ba musique c'est opesa weranson nzembo donc bomoni ke bana poto tanto ke kenena gouve aboye kotanga ba ko mususu ka pesa be weranson ba cri banze onsuyo pesa ko pesa j'ai mis ma muta polémique non le mamba solo parce qu'on a une question oh délai mi contredire ngate mon travail déjà la mon soulevé c'est bon aux autres c'est ça va congolais na o gouve pesa ki yo o ba kisi su mwa muke sali bien lelo de gouvernance ba donner ma casse na besoin ba artiste ba 20 tonnes ba artiste ba ve kofi ba artiste ba nani ba viona tout na besoin na bango te na lobi boye gouve yo kanga tango bi vient tonne festation ça veut dire ngo ba que no vient tonne na ba on pesa ki yo merci pour la moni o ba kisi moi touche na yo et ça c'est moi bien festation ke dega bongo ya ça simple ya c'est belé na mboka na pesa belé na mboka na pesa belé na mboka pas jibe o pesa pesa belé na mboka na PC belé na PC belé na PC belé na héritier Watanabe maître Gogani maître supérieur yo to ibaka to saki na Brazzaville na Chetemba tango ko sa sortie officielle album na yo na Brazzaville to kutana ki na makasi ya Johnny Augusto passeport rouge on entend mo ndenge mastango trésor lela awa docteur zo fuka infirmier ko lo ndenge lela Johnny Augusto ta lo na lati oyo grâce à Johnny Augusto avant ta muta ebsinga découvert na mbongo pesa ote mais la somme orale net total net ça me valeur à $100 on a CV pesa $100 on a tata unité ngam ko ina ya linko taka linet il faut ça propre ta oza mignon garçon oza oyo pesi ba artiste belé congolais ba ba bloc na ba do bon oza mignon ezo boyango yom to mille soko do mignon to monde to confirmer ngote mignon chef na ngai tala mandef na ngai ko kanité c'est ko za mignon je suis mignon garçon je suis
Mouti mondo mi koum ça kata mignon. Et puis je fais na sala musala na bien. Na sala musala na bien. Oh, nzamba kila na lilingi na ye. Et puis le lo na beta masula futu comme tout bana poto. Autant a besoin artiste azo libanga na kati album. Numéro na ngazali plus de 243. Numéro na privé zali plus de 243. 89 73 87 857 na bande les sources na recommencer plus 243 87 857 omoni makamna zolo ba oyo ba vewana na ba master wana na ba collègue wana ba solola omoni tout omoni tinga mona bimpwani parce que kuva pesino banzembo ko bofuta ka ye potango bozo ka loko na ye bofuta te de la passe kuva zanango tambola makolo nazo tambola makolo pour exploiter ba exploiter nga trop Ekoti, même à Boyi, Ekoti. Avant de na gauche, Ekoti. Qu'est-ce que Ekoti te? Yeso Kimsko. Ekoti te. Yo bien Ekoti, mec Ekoti. Quel est la polémique na peine ngana te? Quel est la polémique? Voilà père. ESP tout ça la musala ndeki toko boy voilà. Et puis na beta suma so ESP ne bomo na ma chaîne Oyo et kangi RDC. Soko au salle émission awate, au salon émission te na vina yo. Soko le ka awate, au salle émission te na vina yo. Rambo mambo. ESP, le chaîne nga moko nga mona pela chaîne nga mona YouTube obeti Belou de Gouvé. So petit Belou de Gouvé na Google émission ba place tout nazali na YouTube na tout ngo mona ngai o mona ngo mais so petit Belou de Gouvé 243 voilà on est juste be ozena kati album avutu ka mnzila on esi ba vetu to ngana nzela ta soko boy etalio o boy etalio o moni makambo ezana ba jeune makambo jemima ezana ba jeune moni eza vrai chéri boy hein moni eza vrai chéri boy jemima ning balinga ka ote hein. Oh, mais ngana mokonga ngana gros bébé de la presse ngana giga la femme riche ato boyinge talio mokonga expliquez ba mokonga zana jemima na bete mokonga na bete mokonga non pas sola jemima na bete mokonga non pas sola Belou de Gouvé na pesa bino boboya na pesa bino bowanga na ngamoko lelo na yele futa pembongo bofutaka biloko nanga boyemba banzembo nanga boyemba bobeta barumba na kombo nanga yi bambote ya pamba tia elo côté bopesa nanga bwaka na nzembo nga abeti rumba ne pa bwaki nani yoka ba musique congolais hein c'est que Belou de Gouvé ezali ngai OK bana poto bana monde entier ESP Media na yo kaka to ba baka Belou de Gouvé na mone pas le kanga boye moi ina persi le scope na zuie donc ko na ngaka yo mo confirmer na munoko que non o ba bwaka ndeza la iponga lebi ke za rayo sco na ngaka confirmer za rayo ngai yo te pesa pe bango tu pesa pe ji pesa pe faire rigola ko o pesa pe faire vena ngai zambala banyama nabi ke solo la ve Belou de Gouvé na ba plan photo solo la ve nga za na besoin na bino morning na sorti na robo ya binoté parce que boba na makambo liboso na ngai makambo biso to lande bino malgré tout moi différence c'est comment litoyi kaka po biso to développement litoyi j'ai une génération na tout son oeba le musique za la génération cette génération elle le singa musique ya ba jeune moni tu dois comment ba ve wana ba ve tout le monde ba ve na miso pour nini ezaka comme génération les kakana musique ya série na biso ezaka canon le ba jeune le faut ba lobby musique ya série na biso ezaka canon siko yo oyebi ke oleki mutu wana moto ngozo ngaso ko la mutu wana tala kaka eza faut pas omoni comment la musique au point ni kaka te o investir en ngondo boza leader na orchestre na yo o teba banzembo o pesa rabato leko pesa rabato o zwa ngo pena yo moko obimisa ngo pena boye ona o kokate omoni ngai naza artiste complet naza artiste naza écrivain na komaka naza pe parolier je suis un parolier ça veut dire que na nzembo sina ko koma boye na bite nzembo oyo mutana belle voix na musique ya Congo héritier watana be ou bien faire rigola bon nzembo na pesa bango ba yemango esala bien na bite na nzembo na composer on a ko sana vela nga tsone ndenga yembaka nzembo ke simala 20 tsone na ko tasa te nzembo ne na komyango boye nga musina yembiango esana be bloko moko boye bon na pesa Koffi Olomide na sepeka po o confirmer to o pesa ba kombo dota nzembo oyo so ndenga sa su bien makasi na ko pesa nani na luki na nga vela nga chanceler des imbos na mo ba kombo tanga da batu oyo pesa bango na ko na pesa nani na tali so vela nga fali popa ndenga ba shoot live na bi bon na pesa vena ngai mo de demi ngo ba kombo de zobima nzembo so ezabina ko ta nani
mais imagine lelo nanga mo lokesa na Fabregas na peso mbote et ko fini o mikono benga fi o aleki ba fitu na koyemba oyebi nani wana nzambe na ngai azo mata kolinga ba star congolaise tout nani kasi nzambe na ngai ngana bimisi ete Juliana bongo boyiba Juliana o abeti biloko nze mo be off nani fera te koyemba nani nze mo fera yembi ya jugement fi mo pa yembi on peka bongo kana nze ba fe nze ba jugement nani faire égola ayembi nzemba ya faire ya jugement sko Juliana no tangeza oyo ayembi nzemba faire égola obi Juliana mususu Juliana komi balé ngana ebitone mto ebanga Juliana petit sœur na ngai oyo mara danze oyo mbelenga na futuka munzila Juliana ayembi pa Fabregas nebi ete ozobona ayembi pa Fabregas bon o ngazo baza Juliana o yangai aza teint clair aza kitoko so monye fi o wana za mwindi bon nebi ke ba chanteuse congolaise ça misala bien mais oyo na bien ko mettre na bango za Juliana o ngana yemba nae na nzembo na pete tala la continuer loko moko boy oyo venanga dikapa sala na RK nzemba yemba ensemble wana mon élève ça va banzo meswe Juliana continue loko ngana yemba ki Congo ça mais likolo likolo kuna yoka epi na yambe oyambaye no Juliana ebi ke so la ndinga na HP lobi ou bien mardi dans cette fondation de la billet au komakini po okutana na jemima hein billet za Juliana na tindela billet po za wapi po tindele billet za wapi Juliana na tindela billet au komakini tadi pa za billet à prompter matadi ye moni Congo bana Congo central na pesi bino tumbote artiste préféré na bino belu de gouvernement bossa na bangote moni sozo bossa na mabele na yo eza mabe makasi po lelo soko boy na Congo central eza mabe makasi et puis na pesi bande kolanga bokula bana Équateur tout bana kanga na lingara bino na pesi mami mira bandoine ba tunanga bokila le kondo fa pekato moni sengolanga iso na iso j'ai mis ma iso na iso non comme na so chuter ce qu'on a tout na au répéta wapi bon pour l'instant la suspendant qui va répétition mais dès la partie la semaine auto na répétition dès la zinga boy na c'est l'émission na les bulldozers Joka Kabengele ya Joka Kabengele to ce ko confirmer bana kini recrutement bandi déjà na ça recrutement ba danseuse ba danseur ba chanteur ba chanteuse oh tu es ça la musala mais puis la bosse sente ba toi sima mais problème est nini musique ya lelo eza musique ya kalaté musique est comme une vitesse moko boy surtout za la vitesse à 100 photo max 101 oh toi mon nègre a l'avantage comme à la 101 même à la posta comme à la 101 mais même à la boulot ma casse tenga mo belu de gouvernement na za côte na zo côté ba master na pesi 10 balles ya bi ke na chef 10 balles solane wana un chef nanga edi na peso ba mbote et puis champion ki waka na peso ba mbote et puis maître Shingel oh pena maître oh ya maître moko bogar na peso ba mbote et puis na pesi la belle oh bazo linga basi mangai belu de gouvernement artiste na bango oh bazo linga makasi ve moi ce qui bo salaire beaucoup raté makambo ouais n'est pas Kofi central ve na ngai ce qui bo tiki petit na bino beaucoup raté la belle ouais pa on va produire Kofi central mais pas Fabregas fali pas na la belle ne jusqu'au OK oh ouais belle handicap pas dans la belle OK ne ouais OK ne ouais la belle tout le monde la sawa hein entre Kofi Olomide oh lingande ke bazwa yo na la belle moko c'est ça entre Kofi Olomide entre Fally Ipupa entre Fabregas basa bande ko nanga ba musicien oui bien ngo so nga soutenir nga na oboya te mais na la belle oh déjà to kotsaki ma solo vient nga ngati batanga makamna nga sont tous signé contrat na tangi makambo ya za le quoi infirmier de Belgique signé contrat na tangi la belle wana po nga na zande makambo te gouverneur ko belu de gouverneur na kaka de gouverneur penser na gauche prend na blague na droite prend allez moi na gweda na mweta est-ce bon boy maboy dede miyonga linga mamba boy azo ninga na simaka dede miyonga mutala ndefu lokola ngai bo garçon mo mwindu ngali ke kala mulai mele ke ndefu mulai. Voilà numéro contact au PCT ba ko joindre bato ba nga ya ba kota na orchestre na yo atape libana mo ba ko soutenir yo de loin donc moi numéro besoin soutien makasi mo na zolo ba oyo bande ko na ngai pour confirmer yango boko ta internet peut-être nde makambu ya ta internet pour nebi que j'ai mis ma film catalogue autant dans sa mission internet mo ki les a munene mais comment mo ki internet na une seconde te contacter mon Europe obeti internet na YouTube obeti belu de gouvé au mona na te 3 clips kuna n'estri ya concert to beta na Gabon au monde ngo zawana na te 3 clips kuna clip ya 99 fois critiquer tala 99 fois critiquer morta imba bana mukile salama 99 fois
Ah voilà, c'est on est zangi pour bon sama moto. Na so nze musuna kati on bengi ekoti o ba mbi taka ekoti. Même a boy ekoti. Te nga bi ekoti. Nga na lobi ekoti. Même a boy ekoti. Hein? Nandenga mabete avanaki na gauche ekoti avanaki na droite ekoti. Sansir do zela yo na makamane ekoti na gauche ekoti na droite. Sansir. O ba tso ndi makabatu te. Sansir ndedo. Yana sansir ebe mona lo bako. Bantu ni makabatu te koti na sens nini ndeki je mo vandi boy hein Dédé grand réalisateur qui a venu panzi andi kotonga bani ba façon na moko boy c'est des kotier yibo ke place moko boy masolo ndenge mo c'est des kotio même ba violon ba boya ka ekota bango o pe bazon ndima ekoti bango ça dit que o boy même ça na gauche on c'est ekoto kaka auto dans besoin artiste bango belu de gouve de best artiste oyo ena makambo ya sika numéro na nga ezali plus 243 89 73 87 857 89 73 87 857 Oba wana koyemba bora na ya suba asko ya suka po na gardo katino des annonces d'appel na plateau pesa nga bien donc moi des annonces ça nga donc moi libanga na yo et puis moi koyemba mo kisa bien libanga na pesi na ba congolais tout et puis na pesi na libanga na ngaso na pesi na Massangonde Godre Azoloba, les docteurs. Infirmier, l'équipe infirmier tout. On a confirmé, maintenant on a confirmé à 100%. Talaka maman, on est tambola. Lobi nanga o na kaka émission nanga o alobi ke o mardi. Azamutaba mbongi odgey. Azamutaba mbongi. Bon on a félicité artiste tout même na ozo félicité, artiste tout o bazo lingangai, na ozo félicité bango. Autant on a besoin de contact nangai. Na ko ben numéro nanga problème c'est quoi ça? Numéro voilà. Na bande numéro nanga ezali plus 243 89 73 87 857. Numéro au soro bengi ngai ozinga moko mbala moko téléphone 24/24 même les numéros là c'est mon WhatsApp préfet. Voilà. C'est mon WhatsApp, c'est C'est pour WhatsApper moi. Hein? Benga numéro le WhatsApp ngai. Dédé on va te comme suka la comprendre dans la moi musalo te to ya batande la ndengeta pour me WhatsApper en tout cas vraiment na CP no makas vraiment surtout ngai ma yo CP na nga lelo makas moni boza mingi to pesa ngai tamboye na leka na solo la boye na sengi vraiment merci makas puis na pesi ndeko na nga susu Dédé merci makasi na pesi groupe Mumba HP na pesi Mama GH mama tala pe mwana oyo mama tala pe ngai mama nazana makambo mingi ba boya ngai po na bazangi koyeba o bazo boya po bazangi j'ai ma silisi voilà merci donc na c'est succès déjà na silisi na Johnny Augusto passeport rouge et moi c'est bien la femme gege oyebi Zaina Mvoma Nicole Zaina Mvoma Nicole azara mokola na numéro 1 sœur ya Lida Rose Lima sœur nanga Palin na pesi bango mbote staff tout na papa Jean Mukanda papa Jean Mukanda na pesi mbote puis les bébés Paradis Morgan taka babenga mwana bébé Morgan Paradis mwana ya Zaina Mvoma Nicole sœur na ngai moko bébé Claudia Almas na pesi mbote maman bango la bébé Claudia Almas na pesi mbote et puis na pesi lisusu ba tout balingaka ngai ba mbote makasi ebi ke na artiste na bino préféré makasi na artiste oyo takani na otambola makolo doza besoin ya makolo ya mutuka parce que bato pesa ba nzembo bazo mvwa na banzembo na yo bazo bonga ba otamona mituka yo ka makolo piéton au déclare mutuka une importance nante mutuka mama ya chaîne EHP mutuka na problème té besoin nous avons besoin bloko na zana ngo ba comprendre album oyo nazolo bela nini na ko le kanga ba pesa mutuka ndiko tambola patu mutuka pe tout année kufi mais yango c'est important c'est mais ba comprendre artiste wana azanani azana biloko nini na besoin mbongo nini na besoin mbongo nazana besoin musana ke liboso na besoin ba kotombola musala na ngai parce que bango na bazana mbongo nga ko senga ba mbongo ba pesi ngai na lepesi mais na besoin musala ke liboso na bilisa bango ba yembela ngai ba banga na ngai nzambe nous sommes improvisés à Gemma. Improvisés sur le poteau. My life is my God. My life. Betu bandombe tu futuka munjila. Ngana des anciens na ngebo na tikela. Ngana des anciens na ngebo na tikela o boire no pour Dédé suka mba moko. Donc d'abord je dis merci à Dédé Miongo qui était derrière la caméra et puis je n'oublie pas notre maman maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et à notre boss Edo Amani Pro Production. Je n'oublie pas JB Kumaluta le
pétrolier de Dallas, moi je te confirme. Na panza micro, na baluka, na sauté na 4e étage, mais na sandé, ni jibe kumaluta, voilà. Na pesi watu tu sauté na nga de partout, papa na Samplis na Paris, voilà. Na pesi no mbote donc, bino toussé dans ces masaya original. Maman na nga, maman kati djemba los. Donc, je dis merci à tout le monde. Donc, ce n'est fini.